Martin Fayoulou, ouais, non, papa a marqué l'histoire et mboka na biso et sengeli tanto za kolobato za moi na limemia pe na boto si pour la Martin Fayoulou. Ba malentendu on eza nangote na réunion à Kozala, bango so ba Kozala, denge cour constitutionnel a pona ki ba député na ye, denge cour constitutionnel a sali makambo na ye, ata congolais mon côté, ezala même na FCC, ezala biso l'opposition, ba sepela ou ba sepeli na makambo nyonso ezoleka na cour constitutionnelle. Dans la circonscription électorale, Mboka Sengeli et lobby 500 députés. Mboka et Tongamaka, na Mobeko Likondi, na Mibeko. 500 députés ne vont siéger dans le Parlement. Voilà, mbote mingi bandeko balandi ya Congo Millennium mais tozongi sous lelo pona ko solana bino ma etali vraiment politique ya mboka biso ya République démocratique du Congo Inès Tumba toujours pona ko servir bien derrière cette caméra. Je salue et je remercie encore Juros Mwanda Zuma qui est toujours au rendez-vous. Il y a visibilité au Nyon Somno Bolandara na Congo Millennium en tout cas botika la brancher parce que to sola o etali vraiment la monka ba cette position à bon par rapport à réunion oyo ndeko Katumbi a organisé. Je pense que tu as déjà, tu as Isaac Pakoko. Bonjour. En tout cas, on peut te le balinga là. Voilà. En tout cas, merci mini pour la disponibilité nayo. Le Tokosola Pena moi andam Kambala Moka. Lobby le 20 programme de Toyo qui la réunion que za la bongo nanga molkumbashi et pas ya ndeko Moïse Katumbi. Donc l'isolo na bandeko ya la Moka. Donc en tête, disons. Alors ce programme là est maintenu ou bien il est maintenu? Le programme est maintenu. Le dimanche passé, le président Moïse Katumbi a Zongaki a pour nous préparer, a nommé même qu'on a cellule la communication. Donc la cellule Morwana. Donc le programme est maintenu. C'est quand nous avons mis ça. On a reconnu la réunion, on a la présidium, donc président Moïse Katumbi, président Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou et puis le président Mouzito. Donc, pour Bangate, le programme est maintenu. Ndeko Fayoulou, il paraît-il qu'il a Rokendete, Ndeko Bemba a Rokendete. Ndeko Fayoulou a Rosala, Azalate pour l'année. Ce qui répond, c'est les 20. Ce qui répond, c'est parce que Moko Nabango Azaki n'a pas obligation familiale, ce qui a fait que le reportage qui a déjà Azaki na Lubumbashi na Zongaki. Programme parce que tout comme la 3 mois à présent Moïse Katumbi. Alors il faut battre la chose qui a continué ou mon remplacer. Donc ils ont un programme de principe bah Zoaki na Bruxelles. Si la réunion est vraiment nini parce que moi difficulté au côté na la muka déséquilibre total raison valable et incompréhension on a tout quitter il y avait bande comme ça qui accusé bande français bande qui accusé à mauvais comportement en tout cas ezaki non nini nini bande babaye ba bila muka ngoto chaki motema vraiment na libota nyonso divergence ezalaka na kati ya unité ce qui malentendu ezalaki ce qui nini bato pe ba comprendre quitté tant au président Fayoulou a salaka document na ewana à titre individuel et on ne pouvait pas bon pekisa muto à réfléchir pour na sala ma proposition na ndenge nini boko yeko tambola eza droit na ye a sali yango puis na document na komaki Fayoulou Martin et komaki la mukate ka bato balingaka polémique ne banego sala polémique donc Martin Fayoulou ouais makeno papa na a marqué l'histoire et mboka na biso et sengeli tanto za kolobato za moi na limemia pe na boto si pour la Martin Fayoulou. Ba malentendu on a eza nangote na réunion à Kozala bango so ba Kozala pour na évaluation il y a action pour la évaluation il y a makamnyoso et puis qu'on discuter situation il y a politique na biso na kati ya mboka ndenge FCC cash baza komema ndenge gouvernement ça fait 2 mois jusque là depuis monsieur Ilunga Ilukamba qui nommé
assez dans le gouvernement. Donc, l'Union Swana est allé pébiso Babaimboka ya opposition pour réfléchir côté la ndeni Mboka eza tambola. Difficulté en côté na la Moka oui. Ezaki ba infiltré ba kota ki to ezaki nini. Bitumbe comme Kinde comme Moïse Katumbi balobi aza déjà na tendance na yé comme il soutient monsieur Félix na pouvoir c'est que Azaneka a déjà changé les côtés. Confiance ezali sous-souté. Difficulté ezali te. Tozala na sérieux. Président Moïse Katumbi Tchiapetanga Zonga Lobi a mené opposition républicaine. Oya malamu akobeta sete. Oya mabe akotelemela yango. Est-ce que président Félix Antoine Tshilombo azali ennemi na biso? Tous les adversaires politiques. Et puis la politique est dynamique. Les adversaires sont un ennemi statique. Non, non. Ennemi, adversaire, ennemi, ils sont des montés. Et ils ont dit kanda, voilà ma kamlamino, mais on est en makamboka. Donc, les autres roses en parlement, les députés, parce que après, à Koutani, bakaboli moi vert. Donc, moi copo. Donc, biso dans la mouka, problème égalité. Président Moïse a lobaki, tous a mené opposition républicaine pour l'intérêt. Président Jean-Pierre Bemba Tangoye, na Sainte-Thérèse, na Bumba, na Gemena, na Mbandaka, a lobby la même chose. Problème est ça, bateau oyo bazomo la que non, opposition wana ekozala kafu kafu. Nazo rappeler bino bo sénateur que président Félix Tshisekedi Tshilombo azali moko la carte na biso na opposition. Ezali mutu ya opposition mtazoui pouvoir. Et biso tokosa la opposition na biso pour que président Félix Tshilombo amema biso na ba élection ya malunga ya 2023. Il faut boye ba eloko wana parce que bino mo boye ba élection ndenge lekaki ndenge cour constitutionnel aponaki ba député na ye ndenge cour constitutionnel asali makambo na ye ata congolais moko te ezala même na FCC ezala biso l'opposition ba sepela ou ba sepeli na makambo nyonso ezoleka na cour constitutionnelle. Donc yé asa la lobby abeye pendant instauration ya état de droit. Il faut qu'on réforme le CENI, il faut qu'on réforme la chaîne de commandement et la police et l'armée, il faut qu'on réforme le système judiciaire et puis qu'on améliorer la situation, il y a situation sociale, il y a Congolais moko na moko. Est-ce que ça allait ma belle? Moi, je 18 ans à on peut se biso et loko biso to sepeli bande bona beni basili na ituri basila côté à kuna esili donc biso toza pona opposition moko constructive ya kotonga eza ya ko bebisa te ke ya kotonga ke bato ba yebi ke bazana pouvoir basala makambo ndenge elongo ban pa mboka na biso etambola malamu ekozala intérêt ya congolais moko na moko. Est-ce que ndeko Moïse Katumbi a la chance ya ki bazong sa lisusu pour 3 mois encore pour bandeko batuni motuna batuni motuna pona bambongo na ye ba moyen na so étranger ngana zo so mo valeur na la muka so wana mutu sa ine loko na ye ndenge bazala mutu sa ine loko na ye Katumbi a usé pena na fond penza maman ndenge bazala na mutu sa lelo même ngana mo na loko na le fait na zo solo na bino te bango nyonso ezali question ya rotation eza pas makambo misolo te eza makambo rotation mais mutu nga sa rotation aza accueilli na institution internationale ils vont évaluer bakomona nana ko kosala soki batiki mabe ko sala te soki bazui président Jean-Pierre Mathieu mabe ko sala te soki bazui président Fayulu Mathieu et ce problème aux alatés soit basé présent moi musique matché pose affaire bolongo la idée wana le loto za ko bunda pour la idée mbongo esala ka musala te ezande ba idée na batunde basala ka musala départ ya ndeko matungule pesi pasi hein pesi pasi makasi paste au moni problème si ba leader on va continuer ka kolongwa mais non to va attendre sur na ndeko ndeko musique tonani askei pour na intérêt ya mboka aké pour intérêt ya mboka azo travailler mais azaka na compte ya la muka pardon mais azaka na compte ya la muka asa président à partir
ce qui a encore délégué Moutout. Encore délégué Moutout. C'est qu'à délégué Moutout bien délégué. Encore délégué Moutout. Non, non, délégué. Décision finale le 29. Et que ça, le 24, à partir de Yawana, liste et à présidence, tant que la Mouka a un problème. Donc déjà, à s'engager déjà dans Moussala déjà, mais position que tu as signalée dans un problème, oui, bazo pime la biso gouvernement. Biso la Mouka a un problème. Un problème, tu es leader, belé bazo kenda problème, problème où ya biso eza makaste ko Congolais ba la bango gouvernement pour na mboko itambola ndenge longo bani. Problème des awana. Ko devient problème ça fait 2 mois. Ba nommé premier ministre. Depuis la tractation na bango na Mbwela na Rotana ti le lot to gouvernement tant gouvernement zate ba ministre baza ko expédier va faire courante ba koki ko zo ba décision te pona makambo ko etambo problème de yango wana la muka problème zate to za na réunion le 24 la muka problème zate bien sûr le 20 c'était comme le 24 et ça le 24 OK et ça le 20 te reporter parce que mutu moko a une obligation familiale à voyager à Londres sur le 24. Donc, le problème à Mboka, parce que gérer Mboka, il problème des Awana. La Mouka problème des athées. Est-ce qu'on visualise à la Mouka après réunion, qu'est-ce qu'on peut attendre? Meilleur ni Tokyo Rosela. Pour en tout cas, bala Mboka balela qui est baléli, mais comment va tout tirer monter ma pinza? Bazo les lisabiso. Baza leader. Bana Mboka, bana Katia, la Mouka, ba leader, bazali. Et basa la confiance na ba leader wana lokola basalela kibiso na élection bakoki ko désespérer ata mukete parce que la muka eza na baengambe mibali oyo bapesaki mitindo ke bo voter Martin Fayulu. Ne vous inquiétez pas pour ça, la muka eza nango problème na biso ezali tous au gouvernement parlement ça la bongo biso na opposition to banda ko travailler bango ne baza ko bloquer biso pas to travailler dans le quoi besoin se retrouver peut-être moins chance sur ça là dans le gouvernement yango maman balingité donc il faut bobimara balong non biso to lobby président Moïse Katumbi lobaki opposition républicaine soki to ko kota na gouvernement to kota na coalition mais wana e ko se décider na Katia Barino pour le moment ils ont intéressé l'opposition républicaine on a de Kobemba on dira boya kiango nani républicaine on a de Kobemba c'est comme si opposition républicaine tous en opposition républicaine parlement kota to bana gouvernement to bande musalat to bana musalaka boy bato acteur il fallait ba gérer la république ba continuer na danse les biso to banda ko danse mais ezaka symbole makamutu mama soki botami yo kana ebisa yo soki oboti bato babinaka soki okufi bato babinaka soki ozwi musala batata musu mine batia bafufu soki akomi ministre soki batia bafufu donc dans ezaka symbole moko na activité na biso nyonso ba africain ezala te ndenge bato baza kointerpréter yango on eza ba jalousie. En tout cas, si quand on a le Parlement, il fallait à 500 députés reconnus dans la nouvelle institution. Mais les loyotos, toujours à 531. Débordement, on ne sait pas où c'est, donc 30 ou bien 31, on a des députés, il y a opposition. Oh, bazo telingana, nanou, to n'engeni. Maman, il y a dans la circonscription électorale, il y a Sengeli et Lobby. 500 députés. Mboka et Tongamaka, na Mobeko Likundi, na Mibeko. 500 députés ne vont siéger dans le Parlement. On est alors voilà, tu comme na Mboko et tu violaka, baluate. Tu dans un système mais à Chilombo, à l'instauration d'un état de droit. Donc, instauration d'un état de droit, il faut respecter les lois de la République et la Constitution. On a l'Assemblée nationale et aux 500 députés. Et maintenant, Bandeko et Bazaki non validé. Bazo réclamer la place. Mais si les arrêts de la cour, malgré que la cour constitutionnelle dans le Bango et la cour moko inféodée na kipakango te et loko les awana et PCR nango baré nango ezali en premier et en dernier ressort.
correction wana ezalika ba fabrication ba vocabulaire wana basalaki mais la loi électorale la constitution ba dégâts donc ba erreur matérielle na bango wana mais jamais qu'on modifier composition de l'Assemblée nationale où ils ont reconnu la constitution. L'Assemblée nationale est constituée de 500 députés et c'est dans la constitution et dans la loi électorale. Déjà ou bien pardon? Le 31 il y a surprise. Le 31 dans la lobby maman l'Assemblée nationale il faut 500 députés. C'est constitutionnel et dans la loi électorale. Voilà. En tout cas, je pense que toi aussi déjà, comme Nasuka, merci vraiment pour la disponibilité. Mais du moins, les Lobasuka, ça n'a pas de de partout ailleurs dans le monde. Encore retenir ni sur la Mouka. Na lobby, à Moni, tu lobby pour la Mouka, Oli to loba pour la FCC, la FDC à Kimi à Longwe, le colo y a gourmandisme. Gouvernement Zobimate, il faut reconfigurer gourmandisme na FDC ou bien na FCC. Na FCC. Gourmandisme qui au lieu de le makambo ya départ ya FDC, tout le makambo ya lokola FDC accueilli allié, il faut requalifier mission ya Premier ministre a comme informateur pour identifier à nouveau nombre de députés qui ont constitué une nouvelle majorité, tout ça les consoles qui se focalisent sur la Mouka. En ce qui concerne la Mouka est se porter bien. La Mouka est rien n'empêche, la vous pouvez toujours dire un mot. La unité dans la diversité. La Mouka est dans la démocratie, la libre expression. Et ça, ceux qui sont dans la Mouka, to cogédier, to radier, to salir. Non, la Mouka, c'est l'expression de la liberté. Yangolomoni, bozala calme. Réunion il y a le 24, la Mouka a levé l'option et l'option wana moana a koye bango. La zosenga na bango basa la confiance dans la Mouka. Oye basa ko kanisa ke la Mouka ko koya waya. Basa la confiance dans la Mouka et beaucoup de résolution toko bunda. Ti na 2023 beaucoup ta eloko bino beaucoup sala biso. Bino ndem to sala rabiso, bino ndem to sala ba leader na biso ba Moïse Katumbi, ba Jean-Pierre Bemba. Muzito, Martin Fayoulou. 2023 wana boko pona sous candidat unique ndenge bosala ki na mbalo na Martin Fayoulou bien mutunyo sorotaka libaya na présidence. Tout travailler mobilisation na biso, tout travailler population na biso, total makambo peut to mener opposition dans 2023 de totala et le Congolais. Maman tozana musika ça fait 6 mois donc etikali. Mais tout se prépare. 4 ans na 6 mois les sous. OK. En tout cas, je pense que tu peux retrouver encore plus rapidement pour t'obéir encore le reste de l'actualité parce que c'est en continu. La Mouka ezali et kokoba musala na. En tout cas, merci fidèle Bino Babochara, vraiment attention à Bino na Congo Millennium, na bande boye qui vraiment information à la Mouka parce que vous avez vraiment besoin boye ba tendance de tension au exam maintenant nakati il y a la Mouka. Alors Inès Touba vous remercie, je remercie aussi le grand initiateur de Congo Millennium monsieur Ricky Dibens. À ses côtés, je retrouve madame Jolie Dibens, la pomme verte dorée de notre grand initiateur Mtorobo Yangwazati. Je salue aussi monsieur Lynx Longelo, les monuments de Bundes. Bon séjour à vous. Et aussi, sans oublier le roi de Gaulle Mavinga, le cœur cher à madame ou alors à la reine Agnès depuis l'Irlande. Alors, merci à vous, madame Sylvie Loundou. Inès vous remercie. On se retrouve plus prochainement, toujours avec Jires Zouma. À bientôt.